La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, My main job is to advise, because based on la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chama de Santivi, la collecte na chama de Santivi. La chaîne, la PCV, my main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Merci chers amis internautes, partout où vous êtes, bienvenue sur votre site internet, bienvenue sur votre chaîne de style, la chaîne qui vous fait toujours en confiance, Mabia Star TV, donc votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de tous, la meilleure de la chaîne, donc dans le monde YouTube, Isaka Mabia Star TV, Yangonde Makam. Quant à moi, vraiment, je dis déjà un grand merci derrière la caméra. Dani Chimangalo Malati Mangaloji, garçon le 19,
février, donc on a bien dans Moutou de Kati, donc bienvenue chez vous partout où vous êtes. Un grand merci à notre sponsor officiel Yannick, notre sponsor officiel Babi Mikolo, faut te tchaka vraiment côté le Mupandi, donc Yannick Assurance na Kati à London, donc balobi yum tozan na Kati à Londres olingi o assurer makambono nyonso, même le bien matériel, ta santé nyonso on ko assurer kima mbangu mingi na Yannick Assurance ou talaka na dobi ya émission na biso okomona vraiment ba numéro ezawana affiché na ban écran okozoa obengi Yannick Assurance pour que yo vi na ezala assuré. Un grand merci à notre mama babi maman mabi ya Star Air Style le Kolo Eloko abiso ko moni mama mbala moko moni notre daddy papa pasteur na Kata Londres, donc mtasimbi biso abibana na ngabozalaka wana, donc je peux pas vous oublier maman et papa, et je ne peux pas oublier hein, mon cœur, la femme, na femme nene, donc divine Kembo ya ba divine balobi à la graisse de moi, donc là où le cœur de Zara se repose, donc divine de moi, je vous salue là où tu es, des gros bisous bébé, je t'aime beaucoup, donc un grand merci à tout le monde, un grand merci à tous nos fans, de Mabia Star TV, na Moni Bongo na Paris, na Moni Bongo Christopher Songo na Kata Londres, Christopher Songo na Moni Bongo Patin Zambé de Londres, wabi ya Patin Zambé na Kata Londres, na Moussani yote, na Bossani Lissousouté, donc JCMEA de Londres, na Bossani te Fola Manzambi de Paris. Mabi Fola Manzambi de Paris, donc on a base au Simba ka vraiment bongo Mabi Star TV, na Bossani te Dadi Ilenda na Kata France, na Bossani yote, na Bossani Yansme Petit Jésus. Yansme petit à Yesu, donc wabi Yansme un des petits frères à Jésus, donc ce que moni Yansme moni mamango yemoko Jésus Christ de Nazareth, donc tant na moni Jésus Christ de Nazareth na bosani bongo te prophète Impolo Konde Dominique sa grandeur, donc église Lobananza Mobimba bambote na bino na bosani te soki na bosani na kozala vraiment un gars ko bosana Jean-Sim Vunda de Paris, na bosani te Olivier Vita de Paris, na bosani te Papi Chesko Mokonzi, babi Papi Chesko Mokonzi, nakati ya Paris wana kaka Papi Chesko Mokonzi, nakati ya Paris na bosanité Pichungi Tuka, babi yeba plus 1. Pichungi Tuka plus 1, na bosanité Bill Gates de Genève qui sangala de Luxembourg. Bill Gates de Genève qui sangala de Luxembourg. Donc les loto eli sous liboso na bino pour que tout bête na bino masolo. Oh, les loto za vraiment triste. Ils ont triste annonce ou triste message ya ko annoncer ba fan nyonso ma Mabia Star Air Style, ya ko annoncer ba fan nyonso ya chaîne na biso bolingaka mingi Mabia Star TV pour ezali pasi. On va faire vraiment une analyse ngamoko to lobela vraiment pour que zo sala passe na mitema ya ba meloman nyonso zo sala mitema pasi na ba fan nyonso ya ndeko na biso na ba mourir ya théâtre nyonso. Au balingaka vraiment très congolais, au balingaka cinéma congolais, les lots vraiment tous en a passé à quoi nous c'est bino, au ezali bongo liwa ya ndeko na biso Diana. C'est vraiment triste, douleur, ya quoi nous c'est bino ya ngopo. C'est une sœur au to mesana ikozalana est bien. Elle joue bien, elle a ses caractères. Elle a aussi ses défauts, mais dis-moi tu ebi moto tangu azalaka lisusu te batu balingaka toujours couper ça et ba côté meilleur na ye, mais c'est vraiment elle était vraiment une sœur pour nous, elle était vraiment une collègue pour nous azaki nyonso parce que on a passé de bons moments et na ye, je me souviens encore dans ma dernier tournage où on a tourné na ye avant qu'elle tombe malade. Izalaki na film ya ndeko moko boye Diane Dombasi ozaki réalisateur na film wana, Diane était là et tout sekaki tout solo li otokoko au solo là, mais les lots ndeko wana azali susute. Qu'est-ce qui a fait que le lot Diana zalate? Il y a des rumeurs qui circulent partout. Il y a le bakeno ah babwakela qui est maladie, basala qui est boy, vraiment je vous dis entre guillemets, je ne vais pas vous assurer à Olobanabino que voilà, c'est comme ça, qui est malade et tout, non. Ils ont bon parce que Balobi, Nzela et Liwa, ils ont dit Nzela et Bissonioso. Et c'est la seule moyen où il y a ma biso na raconte ya Jésus-Christ de Nazareth, il y a Nzambe Nkolo Mokeli na Nyonso, où a ça qui likolo na se.
La meilleure façon ou la meilleure lignée autour de Seigneur notre Sauveur, Isaka Nanzela Liwa. Ce qui Liwa te, Nzela Moussou, c'est parce que même le jour en haut, ce n'est pas dans notre corps. Nous sommes au Tikala. Et le Kokutana, je sais que c'est ça esprit. Alors, pour que l'esprit s'envole, c'est un Kabouana Nzoto. Le nom de Gonabiso Diana, Mouli Mounaye, et c'est séparé dans le corps. Est-ce que Babouaki est malade? Entre guillemets, entre parenthèses. Nekwazala qui est malade, Akoyaki a AVC, AVC Zouakié, et elle a passé tout ce temps avant Akoufana, hôpital à Saint-Joseph, là où elle était vraiment hospitalisée, pardon, à 8 ans, presque un mois ou 3 semaines comme ça, dans l'hôpital. Il y avait des amis, des collègues, des confrères, des consoeurs, et quant à moi, ils n'arrivent vraiment pas si elle maladie bongo, et elle souffre, une équipe technique, Mabi Star TV, tout qui est un micro pour qu'elle loba. Non, et ça les maraté. Mais bande konyo so o salaki bongo nazo tenir bino rigueur te zaka ne bolinga ko sa musala na bino mais na biso zalaki moi passe ko mona ndeko azana eta ya bien te to kini to tia miko pour qu'elle loba ngana luka ba vie na chaîne biso Mabi Star TV to zalaka déjà na babonné na biso fidèle et to sala lokuta te ba talaka biso po bazalaka ya biso donc bino batu boluka ba news bolinga kaka ba buzz okene ko lobisa muninga zana hôpital pour que yo soit vu kusara sous le ko anate donc le long de tozolo ba boyinde ko na biso Diane azali sous na biso te accueilli azongi simuli mona epé en Kolonzambe donc sur notre chaîne, sur votre chaîne, vous serez toujours informé. Comment ça va se dérouler. Obsèque, organisation, sur un matin, vous informer bien et puis vous allez vraiment avec Dani Chimanga, l'homme à 19 février, l'homme à la tingamalogie. Donc pour y aller, tingamanayo image on a joué tingamakaka. Tara garçon le 19 février. Ce gars est tingama au tingama. Donc on a vraiment un que tout ça musala bien. Tout tingama wana vraiment du début jusqu'à la fin pour que tout couvre bino ba image obsèque na ba organisation ni son que salima na ba réunion pour que c'est un artiste, c'est une artiste ou a s'appelle ça bande gonyo so bozana poto ou a s'appelle ça maman Mabi Star Air Style, a s'appelle ça batunyo so a s'appelle ça Kemo Divine Mpudi Allégresse, a s'appelle ça Batou tellement ébélé à ces Pélissa Esther il est là à ces Pélissa Niklete Douma à ces Pélissa Yadidi Douma à ces Pélissa Yannick Ngandou depuis Suisse Super Lion à ces Pélissa tellement Batou ébélé sa façon de jouer sa manière d'exhumer sur scène sa manière d'exploiter ce qu'il a au Azaki Nangon Nzoto donc ces Pélissa Batou Nyon sont vraiment donc Togozalaka wana pour que tout peut sabino ba image Topé Sabino vraiment annonce nous sur Oyekoleka donc il vous a vraiment malamune kitoko donc on est quoi qui pour la bandeko ba yebité et sika wapi Diana Fandaka donc Diana azali ndeko na biso o avandi bon libote azali na commune na Makala mais azalaki na Bandala donc elle a changé un peu et sika bandeko vanda Bandala tantôt Matongi et tout consomme présentement, on est dans le Banabino, na yebi adresse où il y a Diana fixe égalité. Donc, tu dis que dans la prochaine émission, tu rouloucatoye ba ne tu rokine les sous kuna et pas y azalaki kovanda avant que tu kende et si ka ya ba parents parce que boyebi ceux qui ba parents ba bungisi mona ata kolaki ata komaki quelque part et si ka au matin que ça les maisaka et si ka ba boti parce que ba boti ne ba perdre mona na bango. Baboti n'est pas peur de moi en abango donc mes sincères condoléances à toute la famille et à la famille biologique il y a Ndegonabiso Diana maman papa puis Bandegonios et puis mes condoléances encore mes sincères condoléances à toute la famille théâtrale à toute la famille artistique oyo bazalaki tangunyo sona Diana ou bazalaki naye Bandegonios sola je vois directement ma consoeur Barcelone déjà nazomona comment azalaki na ndeko na ye comment bazalaki lokola ba mapasa namona déjà comment elle pleure donc c'est vraiment triste donc là je dis vraiment mes condoléances aussi à ma grande sœur propre donc il y a Nicole et Bakata ba couleur il y a Nicole donc
sois forte, Zamakambu. Et je sais comment vous allez kina Diana, mais le Diana qui donc Zalaka Makas, na mon bandeko nyonso ya basi. Amon bandeko nyonso ya basi donc bozalaka makasi ezanzela ya biso nyonso donc Diana Kei lobiton muso ozala mutu mususu donc soki to lobito bimisa ba énergie na biso nyonso et kozala mwa pasi to bomba ba énergie parce que biso to tikali faut to yeba comment to ko tambola donc à chaque fois likambu eyaka na vie ya mutu ezalaka pour que epesa biso mayele or lelo oyo biso pe ba mususu to bandeko ba mususu to zwana nous pe leçon na liwa ya ndeko na biso Diana. Tous on a une leçon. Pourquoi tu as une leçon? Il y a certaines qui disent que non, voilà, tant mususu Diana, babwa kele qui est malade, tant mususu. Babwa kele est malade ou pas, mais yo mutu uza envie, zoa mayele, zoa conscience, mitala, ngai nazana bon est-ce que na leki Diana na nini? Imaginez ça. Une belle femme, Oya Zalaki, taille bien, elle parle bien plutôt. Azalaki na batu bien, mais le atiki mokiliase akei. Yo mutu tikali, est-ce que le kiye? Ceux qui pour le kiye, Zoaka a toujours leçon. Ou le kiye nani parce que tout est vanité, hein? Tout est vanité parce que la Bible nous dit tout est vanité. Nyo ce que le cas. La seule chose que tikala, ils ont la parole de Dieu. De yom to tikali. Tant au monde de quoi qui te bon accueilli, yo mona moi si zoa maé les zoa conscience, lequel on est en Zambé, pour que les lots ton nobi ceux qui okei, au monde en moka na tata, les lots ceux qui koufi, aucun ne raconte il y a Jésus-Christ de Nazareth, parce que bisonio so awa souka na biso ezaga akuna, ceux qui mutozana mukilo pensakate souka no ezala akuna sege yo kene na ka satana, kene na ka satana. Kende esika bandeko na bakendaka na ngiringi esika bokendaka kosokola pour que bosala ba succès pour que bosala makambo so bosala bokende kuna mais quant à biso babina circonstance nyonso il faut pesa biso maele plutôt kumisaka nzambe tozo kumisaka nzambe po yenda pesa ki biso Diana payer pe azuye to yebi liwa Diana ezana na makanisi ya bato ya mokilité to yebi liwa Diana ils ont beaucoup en Zambie. Zambie ne m'a permettre que ezala bongo alors. Bandeko obo zali na ba émission na bino bozo lo bakeno Diana salibu Diana botika nanu total rande makambo ya Zambie. Muta mukili azali na pouvoir morote ya kolongola souffle na bomo ya mutu azati. C'est le seul Dieu qui a le pouvoir ya ko ôter souffle na vie ya mutu. Ka yé po yenda zali na pouvoir ya ko pesa, yé pas na pouvoir ya kolongola alors. Cessez de dire n'importe quoi, cessez de parler ce que vous ne connaissez pas, cessez de parler ce que vous ne maîtrisez pas, Botika, Kolobalobango, pour que ça l'a vraiment malamouté. Et je dis un grand merci à toi, Malachibwala du ciel. Nakata Lubumbashi, balobi batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, kana ndenge masanga Malachi du ciel, alobaki batoto ya Lubumbashi, donc bino nyonso boya mbangu na sanoza kaka moko. Sanoza kaka moko, sanoza moko. Nakata Lubumbashi wana et puis Malachibwala du ciel. Bokoto bokende bosala soin de visage, pédicure, manicure, balobi coiffe, et mixte, femme et puis homme, beaucoup zala mobima, beaucoup bima, kitoko na elengi. Donc, à l'exerce Kembo, ce que moni souke kitoko manzaka kitoko po, betaka bien na Malachibwala du ciel. Pour solo bien na Malachibwala du ciel. Donc, depuis Lubumbashi, donc, bozala wana pour que bozala assurer na baboté na bino. Et je dis aussi un grand merci à notre sponsor officiel pour y petit kakaite monganyo so photo zalaka na balobi il passe zalaka na liwa na mukolo ya liwa pour yo kufi uzana cercueil baninga koto ba olela pe kolela ba okena kapela ba okena shaba ba okelia ngulu ba okelia ntaba oyo bana kolia no tango zalaki vivant mais tango yo kei bango après kolela kaka ya 2 minutes 3 minutes ba keli susu ba kesa nini ba ke kolia ntaba ba ke ko mela ba masanga bakeko mela ba Beaufort bakeko mela ba Castello nyonso bakoko mela pona mukolo ngo mais yo kufi tala yo kufi perte tikali na famille souci mais baninga mususu ba réjouir nango alors faites attention tamola malamu na vie pour que mukolo ngo esuka ata bango ba sepeli koto na likolo pe nzambe ayamba ona kembo ba onje pe basala nini ba yamba ona kembo ba keno mutu to tikaki na mukili ekela muna biso zaki na mukili
elle a bien fait son travail ou il a bien fait son travail. Atamolaki malamu lelo à rejoindre biso awa na nkembu tika tokumisa nzambe tobetela ye maboko donc ezalaka bongo mais soki toujours zo continuer na bino bato bomisana ona sala vie po ezali na kokufa na ngai olingo kene manzela ki lesbienne a ba lesbienne pe ba olela yo olingo kene na nzela ki PD ba PD pe ba olela yo mais sache-le très bien surtout yo PD ce ko kufi na cercueil na umai mutakosimba ngo azate kozala vraiment pasi. Donc, tous les landeko Diana, na motema moko, pour azalaki ndeko na biso, il faut. Je rappelle aussi, na bandeko nyonso bazala ba organisateur matanga. Et tout le monde matanga uti ko leka vraiment il y avait des organisations zalaki tellement trop. Mais to senga na yandeko Diana, aza kokote, aza mama kokote, c'est une jeune fille, c'est une jeune mère. Oh, il faut honorer comme il faut. C'est un artiste de notre pays. Il a beaucoup fait. Ceux qui attaquent le gouvernement équipé Makamuna été, mais les artistes, il y a des associations. Moi, je ne comprends pas. Il y a des associations. Quant à autres Bonobarakena ou associations, ils allaient battre pour le théâtre congolais, association, association, mais comme à un niveau yango, et comme à un niveau yango, vous avez organisé mon matin à thé. Ils n'ont pas si. Et comme à un niveau yango, beaucoup de choses il y a dignité, il y a des artistes et biso lulenge sengeli. Et ça passe. S'il faut citer le nom ANTPC Zali et le président Masumu de Burundi et puis namoni ba dirigeant nyoso bazali kuna président nommé Soukari namoni bongo Papa Oxygène, namoni bongo ndeko Oxygène, namoni bongo lisusu Serge Pasteur patron namoni bandeko vraiment tellement ebele bazana namoni bongo le président de Best le roi de Best yé pas ali kuna yekutu azali chargé à communication na kati ya NTPC vraiment toza makambo o à main et puis ndeko Diana azalaki pe membre na kati ya NTPC to soutenir obsèque oyo les bandeliti na suka bo simba yango vraiment to sala organisation oyo ko permettre eloba malisu soutien na batu. Vous savez, matanga o l'équipe précédent matanga o l'équipe batu ba lobby trop. Ba fan, ba meloman o bazela tango artiste akufi batala ba kunendenge nini bazalaki pe ba lobaki. Mama Chako penda matanga ne umela boy. Et ça comme mako la bambongo. Ezaki to côté. Donc organisation de Kamala mon président Masumu, là j'adresse vraiment le parole à toi. Organisation et ça les mamalamu namoni bongo secrétaire en los bobongisa vraiment pour que ezala malamu to kanisa pe ezali oyo abosana kate toujours kotala bandeko nyonso oyo bazaya kokufa o bakanisa ka toujours bandeko na biso bakufa lelo pe dia na zate na bike to kanisa boko sala quelque chose pour président JP Massamba Zara wana kaka sima ba comédien pour que asala makambu ezala bien et biso pe na ndenge ya presse le président Junior Mowa Boazawana à Pelko et puis na Bosanité le président Richie na Mupandi à Amelko tokozala toujours wana lokola ba presse pour que to landa vraiment événement nyonso ndenge ko sala et puis to pesa sango po biso ne to pesa sango to pesa sango na bandeko na biso ya libanda o bazali partout dans le monde balanda biso pour que bazala informer vraiment balobi le temps c'est le temps vu que to lobby to pesi message to linga ki vraiment bozala à la page bozala assurer que ndeko na biso diane azali sous soutien na bon moi à Koufi donc bato bazana ba doute bozana ba doute déjà là quand je parle comme ça mon réalisateur tellement zala tikotak déjà ça ko illustrer ba photo bomona comment ndeko azalaki une jolie femme une jolie dame donc les lois qui to perdre et donc nzoto ezana ngoka mabele tozonga ka mabele molimo ndeko zonge pa tata yango na se mokili to sala na mabete to lukape mabete to continuer toujours à pratiquer le bien dans ce pays pour que nyonso ezala biso malamu et pratiquer pas dans ce pays pratiquer le bien tout au long ya vie na yo pour que yango nde ezali ki bonzambe parce que balobi Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour, il ne verra pas Dieu. Donc, muto azana bolingo te hormone nzambe te. Donc, yo muto zanga bolingo, yo muto zalaka derrière ba malade ya bandeko ba artiste a ngonga yango yo luka bolingo. Ngonga yango luka o se repentir pour balobi racheter le temps quand les jours sont mauvais. Hein. Voilà, racheter le temps ngonga yango yo. Répondez toi yo muto ya mabe pour que mukolo kokufa
nzambe na likolo ba onge ba yamba yo. Donc déjà quant à moi na commis vers la fin, il y a message un message à mawa, message moko triste pour nous annoncer bande ko nyonso babonné tout fidèle ya Mabia Star TV et bozala toujours là et scotché, vous ne serez pas déçus parce que tu peux savoir nos informations comme il faut. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Mabia Star TV pour bozala toujours et longo. J'ai dit un grand merci à toi Dani Chimanga, l'homme à la timangalogie, donc balobi saye vraiment mon boulot. Pour y azalinde mutu ya eloko apesa ke eloko babi garçon le 19 février yenena eloko na bosani bongote Denise Chimanga le cœur de moi. Bébé Denise je t'aime batele biso bébé bien à libumu bébé on a ozala mona mobali donc to pesa ye kombo toza mwana moi c'était photo za imbinga lo wa biso mona mobali déjà on les a prophétie et uti pa nga Zara Capita homme noir 3 fois mobali babi mobala nzela mini likolo na se mobala zanga hydroquinone. L'homme sans hydroquinone, donc babi mobalo aleki goût aleki ntabane lengi na kapelo va na kapelo ngomela hotel ngolian taboteli Zara zawana moli zate po elengi Zara eleki na ntabane lengi. Je dis un grand merci à toi Yannick Ngandou depuis Suisse. Je dis un grand merci à toi Niket Edouma depuis Paris. Je dis un grand merci à toi Esther, il est là. Un grand merci à toi, Maman na Kenaya. Un grand merci à toi, Maman na Promedi. Un grand merci à toi, Esther. Il est là, donc il est là, Esther. Je dis un grand merci à toi, Déborah Eyenga, l'ami d'Esther. Il est là. Je dis un grand merci à toi. Je dis un grand merci à toi, mon ami, mon frère, ingénieur Abdul Matoulou FLMB et Panza. Dans Massananga Moko. Donc on a Tikioté. Je dis un grand merci à toi, président Zamba et Wing. Un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde, à tous nos abonnés fidèles. Il y a Mabia Star TV. Un grand merci à Bana Potonion, son abosanité, mon petit frère Nakata France, Prof Fernand Lukenge, Babi, Kalate, Ozo Kitaki, Ozo Lukilo déjà tel bien pour Soko Kiti, Dani Chimanga, Ozo, un aéroport à Yono Pinada, Ozo la Mobimba. Je dis un grand merci à ma maman chérie, maman que j'aime beaucoup, hein? Maman Marie-Hélène Yabou. Ma maman que j'aime beaucoup. Gros bisous à toi. Je dis un grand merci à mon sponsor officiel, ma maman privée. Oasis, la beauté naturelle. Timber Friscal. Autrement dit, Ping Yong. Maman Yoji. Donc, Dani Chimangalinga. Anabengo Bongo Nasuka pour que ça allait bien. Donc, quant à moi, je vous dis vraiment bye. À la prochaine. La chaîne des actualités. La chaîne de qualité. La collecte la chaîne de santé. La collecte la chaîne de santé. La chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.